My night. 26 ans après chute et un régime et un président fait maréchal Mobutu, République démocratique du Congo Mboko Nabiso, ils ont toujours continué de s'assombrir et malgré cela, à Mboka ça la 3 élections déjà à Wakasi situation ya Mboka ils toujours bien. Mbote Nabino vous allez belé ndenge bo mesana kolanda biso na ba télévision Nabino lelo na kozalanga imo côté na plateau tozali bongo na mama Raissa Bola ya Congo Event pour na kosola masolo etali mingi actualité ya Mboka na biso bino surtout bozali sans ignorer que décembre oyo ezali bongo kolengela mapona maponami kosalama wapi esika ba parti politique bazali déjà kolengela ma ba enrôlement yango ezali kokoba kasi na ba organisation politique ba doute ezali ko s'installer notamment na ndenge contexte ya Mboka ezali kokende to ebite soki ba élection ekosalama to ekosalama te talatina to pusani awa na siège national ya parti ensemble pour la république na koyeba vérité koyoka masolo ndenge nini bango bazali ko kanisa na maimanso ezali koleka na Mboka actuellement tozali na esengo pona lelo ya koyambela bino secrétaire général ya parti politique ensemble pour la république o na pesi mbote ndeko mbote lokwa tozali na esengo ya koyamba yo ndeko honorable Bolengetenge na occasion opesi biso to solo la maimatali actualité ya Mboka na biso notamment na communiqué de presse oyo Boutei ko publié le 4 février après réunion monene bosala qui automoni porte-parole ya parti asili bongo ko communiquer to landi yango kasi mutuna ezali na makambo oyo bosi ko balakati ya communiquer bo brosser notamment situation générale ya pays kasi na komona communiquer oyo ezali ko talisa neti bozali ko tinda régime ya Félix Tshisekedi a dialoguer pour la nini cet état de choses dialoguer lokola kosangisa ba politique ya Congo pona koluka solution na makambo ya Mboka en dehors ya ba institution pe ya ba élection te porte-parole ya parti na biso alobaki polele te to sengeli ko kena na maponami pe pour ces ali te to sala ngo na botosaka délai constitutionnel de balbaka lopoto. Donc, au-delà, il y a mandat, il y a président, oyo, possibilité, monsieur, c'est qui vous a il faut tout ça, ma bonne amie, dans le mois de décembre, pour le peuple congolais, Atia Bakunzi, Oyalingi, Koyangela Manabango, n'est-ce pas Mobeko et Lobby. Malgré les contraintes, vous relevez, n'a qu'à communiquer, n'a bino. Biso, tu relevé les contraintes. Biso, tu relevé toujours qu'à moi. Na makambango ezouta na seni ezouta na président de la république sur oyo ekoki ko pekisa maponomi ko salem pona biso tolingi ko attirer attention à population te malamu maponomi masalema pour ba raison eza mingi to sengeli ko tosa constitution ya Mboka na biso to sengeli ko zango lokola eloko ya lisekite sikoyo lokola enrôlement eza ko salema soko esili sima mwa ba poso Assemblée nationale na Sénat et kozonga na parlement le 15 mars na kati ya session wana sans amisato possibilité ya ko voter loi ya répartition des sièges ezali parce que ezali ba élément moko technique et ko uta na seni eleki na gouvernement biso ko na cause la même article moko mi ba misato to lobi to ndimi tableau ya répartition ba pesi biso. Ils ont l'autre côté ça la poste. Alors ceux qui ont eu répartition à siège, et l'autre côté que Pexabiso qui est dans ma pono. Mosolo, Kozanga Kime dans la est, na makamuni ni masusu. Bon moni o et tangemi na seni na président de la République, mais si vous avez comme moi nango, lokola ezali et kokite kozangi sabiso kokende na mapono. Maintenant bozolo ba revoir composition à Seni ba luka cour constitutionnel o ezali inféodité na régime. Est-ce au kanisi ke ba tant na nyo surtout ba luka ba kota na makanisi na bino to koza toujours na délai constitutionnel. Mobeko ya ko
lakisa ndenge seni esengeli kotambola esi ezwamaki mobeko mpona koorganize baélection esi ezwamaki kobongola mutu moko mibale misato mine to sambo remplacer des personnes oyo baza wana ne serait-ce que quelques-uns na ba oyo bakozwa confiance ya ba partie prenante à composer ya maponami ekoki kozwa biso baposte na basanza te soki to bapolitike balingi kosala yango donc kochange bazuzi na cour constitutionnelle ezali likambo esengaka basanza te bambula te likambo ya mosolo tokoki koloba te ekamwisi biso koyoka te seni ezozwa frais de fonctionnement te ezozwa frais ya activité te ezali likambo ya kokamwa parce que tango biso tozali kotala budget ya l'état ya 2023 na Assemblée nationale pe Sénat Assemblée nationale na sanza zomi na moko 2022 gouvernement ya République epesaki information na miso ya bato nyonso te epesa seni nanu na 2022 etia à disposition ya seni 400 millions de dollars pe etiaki na budget ya na projet ya budget ya 2023 400 millions de dollars mosusu pe seni esengaki to bakisa biso to voter monta koleka to bakisa baloba lelo ke bazozwa mosolte ko kamwisa biso d'autant plus que même gouvernement etambwisa sango awa ke na 2022 basala ba recette koleka o esalema na notaire na Congo na ebandele aneo babandaki ko continuer ko beta tolo ke basala ba recette moto asala na notaire bongo ba recette wana ya lokuta o so ya solo soki eza ya solo ezokende wapi soki okiko kende te na likambo lokola ya maponami parce que na maponami nde peuple congolais abiangemaka kobongola to kotika batelemeli oyo ya alingi baoyo basaleli mosala malamu akoki kozongisela bango confiance baoyo amonaki te basali mpenza bien te akoki kobongola bango alongoli bango atie mosusu na nzela ya maponami alors tokoki tosolola masolo masusu mais oyo ya maponami mposa ezali ke masalema na ngonga oyo esengeli mais na batelemeli oyo basengeli parce que makambo tozoyoka na ndenge ya rolema eza kosalema il faut kopesa esika mosusu 10 000 francs 15 000 francs mpona kozwa carte bazokanga bato mosusu na bamashine ya rolema aza na ba 30 000 cartes ba 4 000 cartes et puis eloko moko te eza kosalema mpona kosambisa bato wana bakongole bamona ke eloko ya malamu esalemi mpona kosembola mpe koyeba bato wana bazwaki bamashine wana ndenge nini bazwaki bacarte vierge ndenge nini ezoloba makaka boye na bino bajournaliste epekei mpe na yango elali na bacondition ya ndenge wana tokozwa maponami ya solo oyo ekopesa kimia na mboka ube oyo ekopesa bana mboka liboma mpona yo esengeli tosolola avant tokende maponami tokende na solo ndenge bapolisier bomesana kosangana opposition majorité société civile elongo na bandeko ya confession religieuse mpona koyeba na kopona nzela ya malamu ya kokende banda batiaki bakonzi ya seni eyebani na composante nini bato balobaki tete boye te tozonga kaka wana na bifurcation eza lokola tozalaki na bifurcation tozwi nzela ya mabe tozonga wana na bifurcation tozwa nzela oyo toboyaki kozwa balobaki président ya seni auta na confession religieuse mokili mobimba yebi ke mboka na biso eza à peu près na 80% ya ba catholique na ba protestant bango balobi ke boye te na likambo ya président ya seni bao baboyaki mais lokola makambo ezotambola malamu te tokosala nini tozonga esika toboyaki banda tobandi baélection na 3e république eza mbala ya yambo batelemeli ya opposition oyo bakotaka batoma ya opposition na seni baponama na majorité po opposition na ngonga wana ezalaki FCC na Lamuka El Fayulu Muzito bango basangani te batindi mutu te mais bato bakomisa mikuna na kombo na bango biso tozalaki na kati ya union sacrée totinda mutu te toyebisaki yango polele
to le baki polele to ba communiquer na biso ezali to tina mutute. Donc c'est pas un problème et biso ka 14 ala na mutute. Te problème est que baoyo ba telemeli ba sala mosala tango peuple congolais ezozwa na bango kimia kotala ke oui baoyo wana bazo sala mosala na nzela ya malamu. Balobaki que bako prêter serment bako koma neutre bako sala bien. Rien que na enrôlement basango tozo yoka bato mosu bazana ba machine ba bureau fictif moto mosu azo sala enrôlement na salon na bozo mona ngo pe na bilili ezoleka na ba médias en ligne bozo mona ngo. Mais est-ce que oyo wana de mapon banda to banda na baseni to koma na niveau wana ya désordre te to koma na niveau wana te est-ce que mapona mi ozo lengela manandingo wana ezo lengela kotia kimia na mboka ou bien ezo lengela kotombokisa bana mboka. Bino boza bapanzi sango boki kotambola pe botuni ba population soki bazo sepela na ndenge yango to bazo sepela na ndenge yango. Mwana mboka de donner bolingi tenge pona kozonga bongo mwa sima na maloba na yo. Tolandi bongo patron ya Seni Kadima Denis Kadima na mikoleleki alobi bongo azwaka lisusu mosolo te sali bongo sanza bongo set baza lisusu na frais ya fonctionnement te ako organiser ba élection ngo lolenge nini kolanda pe maloba na ozali plus ko soulever mo ya désordre. Donc au cas où l'élection est le 23 décembre 2023, comme prévu dans le calendrier électoral, parti ensemble et le président Moïse Katumbi Boza pour préparer le peuple pour le désordre. Il y a liboso et là on a reçu na président ya Seni makambo ya lobi azozo sous mosolote. Aya nango liboso ya Assemblée nationale awa tozonga. Pour kuna na Assemblée nationale ndia azwa bokonzi naye. Aya nango kuna Assemblée nationale nde a droit à contrôler gestion ya mosolo ya l'État. Aya na information na kopesa kuna bongo to solola. Parce que zo kamu isabiso. Na uti ko yebisa bino awa ke soko bolingi bozongela babilili o ezala ki présentation ya projet du budget 2023 na Assemblée nationale. Bolanda maloba premier ministre alobaki. Bokomona ke problème ya mosolo ezalaki te balobaki nyonso ekomisamaki na budget ya l'État 2022 lokola misolo bazwaki yango déjà avant le 30 septembre 2022 elingo ba nyonso misolo ezwami na octobre novembre décembre e bakisami lokola matabisi ndenge nini bakozanga kopesa Seni frais de fonctionnement na ba condition ya ndenge wana soko bazala motema mabe te. Par rapport à l'écambo ya mapona. To sali budget. Tolobi budget 2023 et kozala 16 milliards de dollars. Jamais égalé. Bolandi pe na ba radio na télévision ndenge bato bazo beta tolo na l'écambo yango. Siko ba lo ba ke mosola ko pesa Seni ezate bongo biso ko zango sérieux. Non. Kati ya bato ya gouvernement na bakonzi ya Seni ezana ngambo moko oyo ezozwa ba congolais lokola bazoba na bao bazoba tozwi mosolo mingi pona makambo ya l'État na bao bazoba kendo bapesi biso ya lokote ezana kote oyo ezokosa pe kote oyo ezokosa ezozwa ba congolais lokola zoba ngai lokola représentant pe ya peuple congolais kola député tokosala effort totuna toyeba nani yango da kote nini yango balingi kozwa biso ba congolais lokola zoba alors que constitution mboka na biso elobi ke Congo RDC eza eloko ya lisanga bokonzi na yango eza na maboko ya peuple. Souveraineté la RDC revient au peuple congolais. C'est ce qui est écrit dans la Constitution. On ne peut pas se moquer du peuple comme ça, de façon... Il faut que le peuple aussi constate ce qui se passe. Il faut que la population soit fumula, mais c'est pas bon que finalement basé na ba konzi a soloté. Kolanda bongo maloba na yo to pe ba proposition na ozali plus quoi accuser régime actuel mais bino moko pe bozaki bongo na kata union sacrée bosala ki pe partage à gâteau elongo na ndeko Félix Tshisekedi pour nani lelo na ba propos na ozali plus ko accuser c'est comme si azo sala bien te kolanda bongo communiquer na bien bo traiter ki bango déjà régime oza illégitime. Eh mamanga na fundi bango te bango moko de ba mi fundi entre bango moko de ba ko ba ke basali mosolo ebele
pe bango moko nde bayeko bake biso tozwi eloko te na kote oyo biso te yo nde olobi président ya seni ngai te seni eza na budget balobi batielaki bango 400 millions na 2022 balobi yango na novembre oyo alobi ki esali presque 7 mois azozwa eloko te soki obandi esika ye alobi lelo ozongi nsima ti mokolo babaki topesi bango 400 millions de dollars ekosala 7 mois ekosala 7 mois te donc eza na motu oyo azosala lokuta na kati wana oyo azosala lokuta nde azosakana na peuple congolais ye nde aza komifunda mpe okofunda basusu biso tofundi motu te tozalaki kuna na gouvernement mais likambo ya kozala na gouvernement asinga limbolaki yango apetete mokolo yango ezalaki lisolo na lopoto président de la république nde azalaki komilela alobi bisanga oyo asalaki na FCC etamboli malamu te ebloke mboka asengi renfort ya bana mboka basusu boya baforce politique nyonso significative boya tosangana tosala union sacrée po to débloquer mboka soki papa na bino abeleli bosala nini mokonzi ya ekolo aza lokola papa ya ekolo mobile abeleli ke pasi ezali boya kosalisa toke kosalisa tolobaka yango mingi tokendeki maboko pamba te tokendeki na baproposition na biso ya koloba tala soki tolingi kosangana mpona makambo ya kobundisa insécurité na este tosala boye mpona makambo ya kotia kimia na mboka tosala boye mpona makambo ya kodevelope bainfrastructure tozosomba bacitron ya bachinois awa na zigida ezotekama awa na pont gabi so okende na tongo tokomona baokisa basaki bacitron na kati batangawisi na kati babiloko tu ya Chine alors que bacitron ezopola na kati ya mboka na biso mpo tosalisa bainfrastructure ya malamu tosala boye mpo torelancer économie ya mboka tosala boye tokendeki na baproposition mais il y a illégitimité pour ça là il y a illégitimité oh le bozo komisa illégitimité ya mboka tant bozaki na gouvernement bolobango te ke pona illégitimité Félix Longwa to ça eloko mso bolobango te lelo nde bolobi yango te il faut que tia bokeseni entre illégitimité na illégalité makambo tolobi lelo tozali obligé te kolobango lobi sima lobi chaque jour soko zongi sima na ebandeli ya pouvoir oyo ya troisième législature oyo ezaki pouvoir ya président Félix Tshisekedi okokuta bisika otoloba tango ezaki nano ensemble pour la république te mais tozaki ensemble pour le changement na mangombo ezaki na kati okokuta bisika oyo toloba ke pouvoir wana ezali illégitime euti na boponami ya peuple congolais te mais na bikolo biso soki seni oyo ezwaki bokunzi ya kobongisa baélection na cour constitutionnelle ezwaki bokunzi ya kopesa baresultat ya suka baproclame motu akomi mokonzi légalement akomi mokonzi selon mibeko ya mboka soki oboyi bokonzi na ye na ngonga na osali rébellion akomi mokonzi selon la loi pas selon le cœur du peuple congolais pas selon le choix de la population congolaise, selon les votes des Congolais. Non. Illégitimité et outité, baoyo baokali kopesa bokonzi ba pensité. Ba voter te. Nanga ye moko avoué ango sur la place publique. To bandako bango na moto azalaki na mikanda ya psaki proclamation na monoko na ye. Ayo ba ke na proclamaki arrangement moko boy. Qui ne sait pas qu'ils ont arrangement. Bisote. Alors eloko est démontré que bokonzi et outité na bato ba ponaki mais lokola alubola maki atange maki bokonzi selon mibeko ya mboka na ba institution o bazana compétence constitutionnelle wana azali mokonzi ya mboka na biso légalement c'est le président légalement établi c'est pourquoi même dernièrement Martin Fayulu oyo ayebani mokili mobimba ke mathématiquement yende aponamaki alobi usurpation de salemi manda wana ekende ti na suka na yango po mobeko monene constitution ya mboka na biso elobi ke moto azwa bokonzi obele na nzela ya vote moto azwaki na ndenge na ye akende ti na suka ya manda wana mais
et les kawanate. Yango nezo senga te maponami masalema. Masalema. Tanga maponami ba bazwa ki bokonzi bakoloba et pas peuple congolais to zwa ki na ndenge boyebi mais to saleli bino bien par exemple. Peuple ekokata likambo. Ba baza compte ba ba kino bazwa ki na ndenge boyebi mais zela malamu eza boye. Mais peuple akokata likambo. C'est le peuple qui est souverain. Donc à un niveau biso to zali malamu batwa ba différence o eza wana. Légitimité et utakana oyo apesaka. Mais l'égalité et utakana mobeko. Selon mobeko balobi na délai on a proclamé monde. Ce qui court constitutionnel est proclamé mutuaza sous na likambo ya kobakisa te. C'est ce qui est dans la loi. Or, eloko ya lisanga etambolaka na mibeko. Donc une république ça marche avec des lois, avec une constitution, des lois et des règlements. En vertu de la loi, il est le président légal de notre pays. Ce qu'on boy au sali rébellion. Ndeko bolengete ngetuzai kolando na bokebi makamone sozai koloba wakasi na kolioka ba imboka mai bazali koloba surtout na likambo etali élection to ko sala élection na 2023 t parce que président de la République oji koloba ngo alobi yango na mikini mapoto alobi yango sous liboso ya président Macron kasi c'est là information toza nango to qui était déjà pas patindi déjà ba émissaire naé bazali koya na mois d'avril awa pona ko solo la makamba dialogue pona luka ici moko favorable pour l'élection c'est la malonga. Est-ce que vous avez déjà contacté bien ensemble ou bien pour qu'il y ait dialogue ou bien vous allez toujours qu'on persister le décembre ou pas? Bino ba panzi sango boza lokola bato basaka pe misa musu na molili. Ezana makambo bokigo yeba liboso ke ebele ya bato bayeba. O oti koloba yondo yebi ngana okina na ngote. Po ya maponami otangi kombo ya Macron. Macron alobaki makambo mingi awa. Alobi eloko ezo zanga bino. Eloko ezo sala ke botikala na pasi. C'est parce que bozalaki incapable, bozali incapable kobate la bosomi amboka na bino. Souveraineté na bino. Ezala na lolenge ya basoda, na lolenge ya sécurité, to même na administration à l'état. Abi mboka soki justice salite et otambola malamu ndengeni alobi yango. Il a utilisé le mot incapable, même si azwaki 2014 kino lelo il y a que bakonzi ya lelo na bao ya lobi kozonga ti na isika ya tiendelo bazalaki bazali na capacité wana te bazalaki na ngote pe bazala na ngote pona ko bongisa mboka. Or ba problème ya ba congolais pour ezwa solution il faut bakonzi bazala capable ou bazala makoki ya ko bongisa bazwa. Le quoi va qu'on soit ma bobelle na ba élection. Nous là monsieur Césate. Ce qui va lobby to discuter. To ko boyate mais to ko discuter nini. Ce qui va tout nous so ba to discuter lo lenge nini maponami ekoki ko sala ke lobby soko to zi ba konzi. Bazala liboso légitime sima ba komi légal. Ba pona mana peuple congolais sima ba lubolama selon mobeko. C'est ça qu'on veut. Élection makambe ko discuter za mingi te za likambote au partage de pouvoir te. Ba baza na pouvoir jusqu'à la fin du mandat. Ba sala mais bani ko bazo sala ezo kendete na nzela ko bongisa peuple congolais. Papa Mobutu atikela biso stade o to za ko benga Kamanyola. Hein? Yalo to binga ngude marti pona batoyo bakufaka na place wa. Na histoire mboka na biso. Stade wana na bonene nango. Eko tina biso te ke to lula ya ekolo mosusu. Mais pour na kati soki infirmerie ezate. Wese ya malunga ezate. Hein? Pelouse elemba ekola tozo changer tête toyebi notion ya usure tête teo e bonga lisusu tête tala ndenge ba disqualifier biso awa
to banda koluka sang to bandi koluka bandoki fulani apesi corruption te kafa bizali kamba corruption te tala biloko ezangi yango oyo wana ezali responsabilité na biso tango stade ezokoma bongo bakonzi baza wapi kita na balabala otambola okatisa omona kota na banzela pembeni soki mbula enoki tala quantité ya salité oyo ezobima ezoleka na makelele ezoleka na funa ezoleka na kalamu ezoleka na rivière njili kolanda ebale tango biso toyebike ngele awa ya biso nde inga salité tozotika te ekende na inga ekende ko boucher canal d'amene kuna quantité ya mayi ezokoma na ba machine kwa ikopesa courant ezala muke poser le tondi salité tondi tozanga courant oyo wana bapayande baosala yango M23 nde ezosala yango mais ndeko bolongi tenge ozali koloba bien awa président Macron tosengeli na maponami po tozwa bakonzi oyo bakochange makambo wana tuna bano baosisa classe tanga clôture tanga ba défense omona ka pi alongi na et après mosala ezawa mais tant que landi président Macron a sali allusion de 94 à 2023 mais Félix Aza victime boni kondimango te poani lelo musala Félix Aza ezomonana ba député au ba une assemblée nationale au bazali ba infiltré bazo kangama mais na régime elekaki ba kangama kité poni boze kondima Félix te azai ko sa ba effort malgré situation ezali difficile mazai ko sa ba effort ba kangie maboko mazo bunda na makolo papa ngai na lobite ke président de la république oya lelo nde azali responsable ya mabe nyonso ya bakongo kotonga balabala kogoudrone yango esengeli na mosolo kobongisa biteyelo esengeli na mosolo kopesa bapolisier bamilitaire salaire oyo ekoki na moto oyo akabi makila na ye mpo na ekolo esengeli na mosolo olia kopesa bato famille misatu poulet moko na fete basoda kofuta bango lolenge ekoki esengeli na mosolo wana eutaka na pako baentreprise za kofuta basalarié za kofuta ezokota na kese ya leta ndenge bato bazonduka bamilio bozoyoka ekendeki na projet chile jelu boye bato bayibi nyonso ekendeki kotonga université ya mbujima boye bayibi nyonso aso de vache bato bayibi nyonso boye donc pe moto moko tazozwa etumbu mboka ekobonga ndenge nini mosolo ekoki kosomba na bisaleli ekoki komotive na bato ezokota na poche ya bato bokoyibama ya ndenge wana esalema nano na Congo te banda indépendance kino lelo où les gens prennent 40 millions, 17 millions, 23 millions, ils prennent comme ça et ça les mate. Vous pouvez appeler tous les féticheurs, ils vous diront que ce n'est jamais arrivé. Mboka komi penzane na suka kwei kokwea. Pona nini incapacité ya ko pesa lo kumu na oyazo sala la mboka bien, honorer les bons citoyens et punir les mauvais citoyens. Moto ayibi ba millions bakangi ba meme na makala spectacle caméra tel est arrêté 2 jours après non appliquer crise non on doit les libérer liberté provisoire pour la soins médicaux abimili banda sali ba déclaration soutien à Félix Alessiri pe akumpe libre ça se fait où et vous voulez que avec ça vous ayez un pays qui marche bien non mboka j'insiste sur le fait que mboka eza ya biso nyonso ba congolais pe bino ba panzi sango boza na responsabilité pe à côté ya bato kopesa information à malamu l'olenge toujours vivre lelo la manière dont les deniers publics sont dilapidés lelo papa tout na biso kota internet tout na un avion neuf na Boeing to na Airbus le coup là A320 to ba Boeing 737 ça coûte combien de millions mais les locaux tambola le cas tu as na zelate traité voyage dans avion les locaux tambola ça passe ba millions et quoi ils sont ba combien d'aéronefs combien
budget zolo ba milliards. Ba milliards on ezo kota wapi. Ça va où? Ça va où? Rien que chapitre wana kaka moko. Ya kozanga kobate la bosembo na misolo ya bana mboka. Rien que ça. Ezola que ça déjà que tozo kenezela faux. Moi, mboka di donné bolengitenge to moni déjà mokolo ya les 11 samedi ou ba annoncer bongo déjà beaucoup marché pour na ko soutenir bongo FARDC et longo na parti politique ya mwana mboka Martin Fayulu pena ya matata pono pona nini bosaline kaka na décider Martin Fayulu boza incapable ya kosanga ya kosala bongo marche na bino moko. Vous savez, et là comment il y a pas ces ans en mboka na biso eza bokabwana na bambula eleka malgré le fait que il y a 250 groupes ethniques ou 400 tribus ou quoi, Lumumba Telemaki parmi les politiciens tout ça le mouvement national. Nathan a un père Batubalobaki Tulingi Mobutu Alobaki Tulingi Zaïre Diboke Moko. Les lois mboka na biso na multipartisme. États-Unis d'Amérique ils ont 300 millions d'habitants mais parti mi balen des actes briller. Biso to combination qui 700 combien de partis politiques. Avantage on a ensemble pour la République et outi na ko sangisama ya ba cause ya ba parti misatu mine mitano moto ba zone. Ko ba kete nzela ko kabwana moto atele na ligablo na ye ezana tina te. Ndondo aye kamitatu aye mwando aye fe papa pe lumbi aye na basusu ba cherebe okende banani ba bikete to sangana. To bosana titre wana ya président national ya autorité morale to sangana. Chiribe azaki président ya parti. Nalo andimi ko la porte parole. Mwando azaki président ya parti. Yelo andimi ko la délégué général na parti to tia kaka moko na biso liboso. Biso to za na école ya kosangisa ba congolais. Initiative ya marche o euti na biso te. Euti na parti mosusu. Tango ba bengi biso te bo to signer mukanda ya kosenga ndingisa ya kosekebisa bakonzi engebene na mibeko ya mboka na biso ndenge tindaka nous avons signé mukanda biso to signer eza pona kokebisa bakonzi kopesa bango information po ba encadrer marche mais marche eza pona ba congolais nyonso o balingi te to bosana te ke ekolo na biso eza na bitumba to bosana yango te to bosana te ke ba soda na biso baza na front to salisa bango na nyonso to koyi ko sala to bosana te ke ba ndeko na biso ebele bakima bamboka na bango bandako na bazo tambola na bazamba ba musu bazo kufa na ba condition na bazo kundama na ba condition ke ezotika traumatisme na mabota na bango to bosana yango te tina marche za wana eza marche moko ya revendication politique était exacte pour na ko. Est-ce que vous avez déjà autorisation? Bon, marche ça le 11 hein? Donc l'autorité est libre de nous répondre aujourd'hui ou demain, c'est pas un problème. Mais moi qu'on a biso azolandela ngo kuna tolikite to kozala fixer avant la marche. Donc marche exacte pour na koloba to kabwani na ba tel to sangani na ba tel. Marche pour na raison na otu kotanga ezali kamba ko wele la te qu'il faut to sala ya biso baninga basalo ya bango po bazana komo mususu biso za komo non to ko wele la wana te pour na ko libérer mboko na biso to sengeli ko zala bisanga chacun doit apporter sa contribution initiative outi na biso te ta baninga bayo ko bakino boko tia maboko to biki oui donc ezali kambo ya malamu pour na bolamu ya ekolo pour na koluka kimia pour na ko soutenir ba armée na biso ko soutenir bana ekolo na biso banimi ko tangisa makila na bango pona ko batela biso ko soutenir bandeko o baza ko kima bitumba batiki bilanga batiki bandako batiki bibwele
ba mususu bazokimba baboti nzela mususu bana nzela mususu bayeba ke baza bango moko te baza bango moko na kati ya moto ya souffrance wana mais biso musika na bango nous les portons dans nos cœurs pe otoki ko sala pona bango to sala kubosa teke na côté kuna quand il y a des sinistres comme ça to sala ka effort tant ezaki même il y a volcan parti na biso ezwaka initiative ya kobelela to sangisa 300,000 $, to yo pesa gouvernement peut-être to zu pesa ngote soki basala kinini to kende pe kuna mukonzi biso a mobiliser ba conteneur ya babiloko to ke yo pesa. Nous sommes sensibles à ça. Donc, ce qui dit que nous salema initiative et utana IDPS, to utana FCC, to utana SID, to utana biso moko poser ça que ba congolais belé autour dans la scène politique to bima na balabala. Pour to la kisa te bon moko ezali toujours lula bon moko na mboka na biso bon bazui likama wana esika gere zo salema baza pe bande ko na biso. Mais puisque on a la paternité à marche était puisque bolobe likambo ya marche bolobi ete ezali pona ba congolais nyonso kasi motuna mosusu ezali bobengi kaka bosangani kaka bato eside bato ya matata ponyo na bato ya Moïse Katumbi mais bato Joseph Kabila pe bazali ba opposant mosusu bazali pe lokwa ba de lycée sanga ba opposant bazali ebele et puis ba IDPS ba parti belé ça là qui déjà ba marche wana soutien au FARDC pona nini bino boye ko sala yango sikoyo est-ce que ça pona stratégie mosusu derrière te et question mibale il y a toujours en allant na makambo Italie guerre ya est na makambo EAC na communiquer na bino bolobi ete président de la République akei ko sala accord ya mabeo ya ko sangisa na EAC mais bandeko ya est ya République démocratique du Congo ba vivaka na partie est ya mboka oyebi ozali moto ya ngambo wana oyebi ete partie ouest et approvisionnaka ba population ya est te bango bakuna na ba communauté wana nde bazali ko s'approvisionner économiquement. Est-ce que Koloba président de la République a quatre contrat wana au moins te kezali ko bebisa mayele o ya bandeko basenga ki ete akota na kati ya EAC? Papa banda mimbongo esalema na est tina tango ya Mobutu ndambo ya ba minere na biso ya Katanga lokwa ezalaki mingi musu banda ko zwa très ekei lo bitu bengwela na Angola musu zwa très ezokende Beira na Mozambique musu ezokende na Cap de Bonne Espérance Cap Town na Afrique du Sud musu ezozwa train tina la Tanganyika ekatisi côté ya Kigoma Louis Kalemi Kigoma ekei na port à Dar es Salaam biloko ko utalimade bandaki kokota na port wana banda biloko oyo e bandaki kokota bakech musu ezotambola wana Kinshasa ekota na port à Dar es Salaam ekota na port à Mombasa po ekoma il fallait tozalaki ba membre ya EAC po ekoma papa mutu azale lo président ya EAC président ya Burundi alobela biso ke ba congolais bokeba EAC ezoya kosalisa bino te lui il est dedans azo ke la biso mawa alobi bokeba EAC koya kosalisa bino te bakoya beka ka cop aloba ngo na miso bato allez sur internet vous allez trouver ces propos allez sur internet vous allez trouver dikambo ya EAC boyoki te avant to koma na EAC ba corps esalemaki na M23 kuna ba M23 mususu bayaki awa bango moko bazoloba tofandaki na ba hotel boy tofandaki na bisika boy mais makambo ekokaki kolandisa matango to moni ke ekoki te de tozongi sima toyi kopelisa masasi ba corps wana représentation nationale et mon yango te. Mais le résultat est escompté. C'est les faits salami, bande quoi M23 bandimi kozonga. Bozondi makaka pas c'est les faits et kozongi sabato boni kati ya bao basili kokufa. C'est le fait kozongi saba minere boni na osili ko ibama. Tozo angolo kola likambo ya lisekite. On ne peut pas vendre des illusions aux Congolais. Est-ce que c'est le fait c'est quoi? Tango bosali c'est le fait motra moto abateli na no sika azali. Ce qui M23 na ba EAC bazale là na ba mboko oyo ba minéraux ezali pendant le cessez-le-feu ces minéraux vont venir ici à Kinshasa ils vont prendre toujours la direction des comptes mafieux. C'est ça le problème. Biso
to prendre conscience que école oyo ya RDC eza ya biso ba congolais ba problème oyo kobima wana ekosala ke tozala biso moko ba cause mais tobosana te koluka solution biso na biso omoni ba élection ya 2018 na résultat ebimaki wana etiaki mwa ba traumatisme na kati ya mboka omoni ke biso tokotaki mama dona union sacrée eside ekotaki te ainsi de suite soki lelo à cause ya menace oyo eza kopese likolo ya mboka na biso tozwi occasion ya kosolola na bandeko ya koluka rapprochement kwa non malgré tous les traumatismes hein mboka eza kaka ya biso nyonso hein babale basatu bakoki kosangana balonga mpe koconvaincre oyo ya minei oyo ya mitano kino peut-être lisanga ekokoma monene mokanda biso tokomaki ezala nde kosenga ndingisa une seule organisation pouvait écrire au gouverneur de province pour na ke biso par exemple SID to biso ensemble to organisation musu to envol to nini to lingi ko salisa marche na date boye elongo na ba partenaire na biso nyonso pe ba congolais nyonso ya bonne volonté. Ça pouvait aussi être valable. Que la lettre ait été signée par 2 personnes ou 3 personnes ne change rien à la logique de la chose. Kosenga ndingisa ko ko sale matana bato bake mais opération efungwami na ba congolais baso. Ndeko bolonge tenge to komi na suka message ni ekopesa na baimboka bazali kolandao na mokola lilo. Na toni lilo toni ndenge bopesi biso mwa dikoki ya ko solola to bengi ba congolais ba compatriotes na biso bazala ebele na balabala pour na marche pacifique. Marche pacifique. Ya kobelela pona baoyo basala kalokola sambla kobosana mboka ezana bitumba répétition wana esalisa to esila ki lokola abosana c'est vrai mboka ezana bitumba baoyo bazali banda na biso bayebake tozwami na bitumba otokai kozwama nango te soki boyokani ezalaka malamu kati na biso na ba voisin na biso oyo komeli biso lelo soki pe kokomela moto mosusu tozobenga ba congolais baya na marche po toyebisa ke bana na biso bandeko na biso baleki na biso baya na biso baboti na biso o baza na front o balai ndai te bandimi kotangisa makilanda bango mpona kobatela ekolo basengeli na soutien na biso tosengeli kosambela mpona bango tosengeli kosunga bango na lolenge oyo bakonzi ya leta bakosenga ke tosunga na bango to ba initiative mosusu kouta na ba confession religieuse na banini en faveur ya batwana to salisa mpona bandeko na biso oyo bazala ba civil azalaki moloni bilanga azalaki mobokoli bibwele azalaki kosala mosala ya kotimola bibende ya talo soki mabanga ya talo pene na mboka na ye abomi mutu te abebisi eloko ya mutu te alamuka kaka na ntongo masai soki ezalaki kobeta bandeko na ye bakufi ya akimi ndako na ye akimi bibwele na ye akimi vi na ye echange ebebi mpona likambo wana tobosala te ke baza bandeko na biso oyo osalema na Nyiragongo to na Ruchuru to na Masisi tomonaki yango na Kasai na ntango ya baopération ya bakamwina sambo mobulu kokota na mboka mobulu ete kotumba baekole balopitalo babisika tosambelaka ainsi de suite tomoni yango awa na Yumbi na Kwamutu mobulu ezali bien te na mboka yango wana ntango tomoni yango tosala effort ya kosensibiliser basusu mpona kobatela bomoko kobatela bosembo yango wana mpe tozolobake na occasion oyo tozokota na nzela ya maponami chaque congolais asala mwa examen de conscience na ye amona maponami te na mboka lokola occasion na ye ya alia malamu afana malamu na libota na ye ntango bacongolais baza kosouffrir
malamu makona mepesa biso nzela ba congolais batia ba konzi oke soki ba bebisi vote mosusu ekolongola bango soki ba bongisi vote mosusu ekutinda bango te bakoba kosalela Congo. Donc bato baya ebele na marche parce que ça occasion ya ko passer ba message à responsabilité citoyenne. École na biso évoluer na nzela mosusu. Totondio botondi ndeko honorable Dieudonné Bolingi Tengi na tango opesi biso pe éclaircissement opesi natina ya marche to yebi ke ezali te pona glissement mais ezali pona FARDC. Merci na bino bozaki ebele bolandi émission oyo tozaki elongo na mama Raissa Bola ya Congo Event TV bolanda kaye na YouTube. Merci vraiment bozaki ebele soki bosepeli bopesa merci na